Bible est biso mobali aokite ndako ya bapara na ye aokende korejoindre basi. Donc mama aza na droit te ya kokanga mwana na ye azala wana mpona alesaka ye azwaka charge na ye eza droit ya mwana nyonso. Ntango mama aboti bamama baboti biso batangisi biso baklasse mpona biso un jour lobi ntango toresir tosunga bango mais lobi te ke mwana na yo azala na kati ya ndako abanda kosunga yo olingi mwana abima te wana eza mabe makasi. Nga na droit na nga un jour naokite mpa na biso naokende kosangage na motu moko bosongolo mpakana mais lobi te ke loko nga nakite mpa na biso mama biso loko aliaka nde nakite apres nsima nango mbongo ekodimine tokoma wana te eza raison te. Bamama batikela biso batikela bana na bango ya mibali basideblie babima bakende parci parla bapesa bango mpe chance. tokoloba boye na bamama ntango papa abalaki yo yo mpe oliaki mbongo ya papa kasi babokilo na yo batelemelaki yo te. elakisi ke mwana nyonso akotika baboti na ye akokende kosala mpe foye na ye. Kinshasa eleki partout. Oui, Kinshasa oyo etonda nde makambu kasi soki otamboli te okoyeba makambu oyo ezolekana na Kinshasa te. Comportement ya bamama oyo balingaka te bana na bango ya mibali babala mpona adepandaka na mwana na ye ya mobali. kasi soki otamboli te okoyeba makambu oyo ezolekana na Kinshasa te. Comportement ya bamama oyo balingaka te bana na bango ya mibali babala pona adepandaka na mwana na ye ya mobali. Surtout soki mwana na ye ya mobali asalaka akolinga te mwana na ye ya mobali aloba na ye ke mama nalingi na bala. Nzoka nde mama alingaka mwana na ye ya mobali abala te pona mbongo nyonso ekokende epai ya mwasi na ye pe na fami na ye. Boyoka population ndenge bareagir. Mwana soka bela obosa note zayebi ke oza mama na ye ataka bokabwani aza poto mususu aza poto mususu akokipe okapoza mama na ye obotaki ye omemaki ye 9 mois ana to akokipe yo me tika mwana bala akomi dana ata ya kobala akozalaka esika moko na yo te eza mabe eza te ke mwana bali abosa no mama te to aza na bolingo no omemaki ye 9 mois akobala abali na ye tie mwasi nde na ndako akolesoka ndenge bandaki kokipe akokipe mingi eza basi mutu akosaka bango akutana mwasi moko bope ya mabe apesi ye conseil kosutenanga mama abino te nyonso kaka mama abino ya mpe akokuta mpe na mwasi moko mpe malamu apesi ye mpe ide malamu ke mama aza mama kotika ye te papa mpe aza papa kotika ye te ozwi moke otikeli biso ndambo opesi bapara na yo likoloba te ke non soki mwana alesaka baboti na ye non esengi abala te non parce que mwana wana il faut abala mama oyo abotaki mwana wana esika awutaki azalaki na baboti na ye bapermetaki ye abala malgré ça azokosokipe na baboti na ye alors soit tika mpe même alire wana bana na ye babala me basokipe na bango image ya mwana wana soki aboti lobilobi ekopresente ye mama alors soki mwana abali te ntango ya kokufa alors banani bakoincarne libota eza bakoko wana
donc ba maman botika bana na bino babala mais bo conseiller bango bazwandi basi ya malamu pour que le kumu ya famille ekende liboso mobali aza maître ya famille yende azuma kanisi ya kobala mwasi wana donc ndenge azuma kanisi ya kobala mwasi wana yebe mta kodirige mwasi wana kopesa yanga baboti yengo te mwasi akanga ngai soki mwasi akangi ngai sa baboti tanga te peut-être mwasi wana asali abikila ki libala kisa bakoma ou soit ezama mususu mais en réalité boy jamais mwasi aokaka mobali naye atunga boto na ete non wana pona ngana mama oyo alingaka mwana mobali abala te loba mama wana aza mabe puisque mwana mobali so aboli ebongi azala na mwasi soki avandi na mwasi na ndako makanisi nyonso ya mokili esili epai na ye c'est pourquoi yango tomonaka ke mobali nyonso oyo akomi na age akobala ebongi abala charge na ye elongwa na niveau ya papa na mama ye pa azoya ye charge ye pa aluka moyen abota na mwasi wana babenga ye mpe papa mwana mobali oyo aza jeune ifa yeba mama oyo aboti ye mais ifa yeba mpe mama ya mwasi tous les deux familles nyonso famille ya mwasi famille ya mobali ifa azala kolinga bango égalité azolinga kote o bien azolinga mpe kote oyo soki osali ke ozolinga mama oyo aboti yo te olingi kaka famille ya mwasi elingi elakisa ondire bato ya mokili baolobake mwasi amonela ye akoma olingaka famille ya mwasi aolinga famille ya ye te eza malamu te mais conseil ngai na opesa bamama oyo bazovanda na bajeune garçon oyo baboyi kobala soki mpe bazotangisa bango classe jeune mobali nyonso ata atangi ata asisi classe suka na ye ifa abala soki azobala te feyeke mama na ye atia ye kaka bavandaka esika moko aboyi mwana bala jeune garçon nyonso tu soki asisi classe mposa na ifaka abala atanga classe atanga te ifa azala na mwasi na ndako bible eyebisi biso mobali aokite ndako ya bapara na ye aokende korejoindre mwasi donc mama aza na droit te ya kokanga mwana na ye azala wana mpona alesaka ye azwaka charge na ye eza droit ya mwana nyonso ntango mama aboti bamama baboti biso batangisi biso baklasse mpona biso un jour lobi ntango toresir tosunga bango mais lobi te ke mwana na yo azala na kati ya ndako abanda kosunga yo olingi mwana oyo abima te wana eza mabe makasi nga na wana droit na nga un jour naokite mpa na biso naokende kosangage na motu moko bosongolo mpaka mais lobi te ke lokwa nga nakite mpa na biso mama biso lokwa aliaka nde nakite apres nsima nango mbongo ekodimine tokoma wana te eza raison te bamama batikela biso batikela bana bango ya mibali basideplie babima bakende parci parla bapesa bango mpe chance tokoloba boye na bamama ntango papa abalaki yo yo mpe oliaki mbongo ya papa kasi babokilo na yo batelemelaki yo te elakisi ke mwana nyonso akotika baboti na ye akokende kosala mpe foye na ye Kinshasa eleki partout oui